Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons. Nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, Alléluia, oh Alléluia, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'exaltons, nous t'exaltons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous te louons, nous te louons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Jésus, nous t'acclamons, nous t'acclamons, Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Jésus, gloire au Seigneur Jésus. Ambenangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ambenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa, na pesi yo motema nanga, benangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoninge, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa, na pesi yo bapasi nanga, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, ronangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni, wenangai na pesa yoni, ya wenangai na pesa yoni. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, est bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, il m'a sauvé, oh, il m'a sauvé, alléluia, 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 il m'a sauvé, alléluia, 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 il m'a béni, oh, il m'a béni, oh, il m'a béni, alléluia, 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 il m'a béni, alléluia, oh, les rois des rois, les rois des rois, les rois des rois, oh, les rois des rois, les rois des rois, alléluia, alléluia, les rois des rois, alléluia. Oh Jésus le roi des rois, oh alléluia, oh Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, oh Jésus elle est tout puissant, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus est le bon berger, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne pas t'exalter, alléluia, Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, pourquoi ne pas t'adorer, alléluia,
Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, pourquoi ne pas t'acclamer? Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur ce soir, acclamons-le. Il est vivant, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia, bénissons son nom, le Dieu qui nous a protégés. Alléluia, alléluia, il nous a donné ce moment favorable. Peut-être tout le monde a moukolo oyanelo, peut-être tout le monde a mboula oyasika. Kombonaye ekumama, kombonaye esanjulama, mosantu nzambe abomodanga. Soki yote nasina koma mikuwa bandakala. Mena bolingo na yo nazana bomo, na bolingo na yo papa. Aye Seigneur nazali na viti mukolo alelo. Ebele na kotami na bango kutu libu moko bazaka sus na bomo ite. Ebele na tanga na bango bazaka sus sont invités. Ebele na kola na bango bazaka sus na bomo ite. Alléluia. Et dans le bas botanga bazali sus na bomo ite. Papa, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Nekobondela, sois reconnaissant envers ce Dieu qui nous a protégés. Tango yo zali na baboti na yo nyonso mbale, me bamsusu. Bakoli kutu baebi kutu baboti te bamona bangote bamsusu. Hazana mwana muke 6 ans 9 ans. Alléluia. Boti bakenda yango kumisan zambe. Alléluia. Mosantu na lola. Na komisio pona banana nga, na komisio pona famille nanga, na komisio pona mbula oyasika. Que ton nom soit loué. Merci pour na kobatele obatelinga. Seigneur mbula oyeleki. Komisio nga susu mbula sika. Encore une fois Seigneur mbula o na maboko na yo batela lolengo bateli ngai mbula oyeleki batela ngai susu batela pe susu communauté oyo nzambe tata kombo na yo ekumama. Tombo na yo et sanjulama papa, gloire na yo et monisama, que ton règne vienne Seigneur na année 2024 alléluia, yonde o règne papa, yonde o mimonisa zombe tata, gloire na yo et c'est manifesté parce que tu es Dieu, alléluia, papa koti kabisote, alléluia, zombe tata, me santu zombe na boma, on va te malamu, zombe na boma na kombo na yo. Alléluia, ekumama. Alléluia, obatela susu mbula oyo nzambe tata. Obatela biso nzambe na bikamwa. Nzambe na nguya nyonso. Soki na yo te, na nani mosusu nzambe oyo. Alléluia, obatela malamu. Batela susu biso na mbula oyo, que ton règne vienne. Papa mbula oyo kaka volonté na yo esalema. Volonté ya kanje esalema te, kaka volonté na yo nzambe tata. Élément mosantu na lola. Élément nzambe na bomba. Élément zombe na nguya nyonso. Soki epai na yo te Seigneur. Epai ya nani mosusu. Oh tikanga ite papa. Oh Seigneur notre Dieu. Na tradition Seigneur ministère. Oh la tradition communauté. Oh peuple na yo na batela biso ensemble. Et Seigneur yonde o règne que seule ta volonté est salement. Nambula o volonté ya kanje salema te. Kaka volonté na yo Seigneur. Kaka volonté na yo. Papa bundela biso bitumba 2024. Sembola loboko na yo Seigneur, que ta main soit élevée, combat tous ceux qui vont nous combattre cette année, au nom puissant de Jésus, combat le Seigneur, alléluia, baby sami sala nyonso ya monde ya ténèbres, va programme nyonso bien-aimé dans le Seigneur, toujours baby sa o nyonso monde ya ténèbres, c'est bon ici contre bongo na biso, contre ma finance, contre banana biso, contre ma famille, toujours baby sa, nyonso ya Satan, il est écrit que le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Baby Sami Salagnon, serment des ténèbres, Yamboula, au nom de Jésus. Et Mukano ya Satan, la Eko Kisama, Ata Mukete, Misalana Enyonso, Nabandaku Nabiso, Naban santé Nabiso, Naba finance Nabiso, Naba Fongi Nabiso, to Baby Signonso, Bajandana Enyonso, to détruire Yango. Le Seigneur nous a déjà donné le pouvoir. Allez, tout se prendre en charge et bien mettre dans le Seigneur, activer mode combat spirituel. Alléluia. Car le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. Alléluia, dévorer yote. Qu'on a dévoré banana yote. Baby Sami Salada contre banana yote.
Ebisa misala na nyonso contre alléluia contre vie na yo au nom puissant contre libala na yo contre nyonso monde ya ténèbres et liboso to bebisi yango nyonso au nom puissant de Jésus œuvre nyonso ya mungula to bebisi yango to beleli molimo sans toi kamba biso cher Saint-Esprit exerce nos mains au combat nos doigts à la bataille telebisa biso na kombo la Yesu molimo sans tout l'ensemble alléluia papa telebisa na prière telebisa na kokamba peuple na yo telebisa peuple oyo nzambe tata bazala malemba te bazala ya kolala te la musa biso molimo sans tout l'ensemble alléluia que ton feu brûle en nous Seigneur alléluia Seigneur tozala en feu pour toi et ministère tozala na moto pona yo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toujours dans tous les longas, en 2024, alléluia, il est écrit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Dans tous les longas, au nom de Jésus, elonga banana, elonga nanga, elonga da nyonso na kosala, et les chèques anesikate, malades anesikate, koufa anesikate, aux autres tous les longas, ikolo à Satan, ikolo à démon nyonso, ikolo à puissance nyonso ténèbres, à tous les longas, au nom puissant de Jésus, à tous les longas, na kombo na Yesu Christo, alléluia, alléluia. Alléluia, totiki, le reste ya programme na biso na boko na nzambe, et kolo azali sus na biso na poko alelo. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu, pourquoi on a beaucoup na ba pourquoi nyonso ya 2024 on a beaucoup na yo. Seigneur mimonisa telemisa biso nzambe tata na kombo na Yesu, pour mon amene na yo, na poko alelo. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il est le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi de rois, Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Azali nzambe unene akotika biso te akobosa na biso te ndeko nanga yango nde tokangama na 2024 oyo tomona monene na nzambe yango nde telema sala nzambe lolenge nano osalela ye te ndeko nanga na mikro ya pokwa lelo ezali mosali na bino papa Philippe nazali awa ete pokwa nyonso tokutana soki nano osabone te ndeko nanga yango s'abonner, bo liker, bo partager, tout travailler ensemble dans le ministère au Ndekonanga. Seigneur a le été. D'abord, servez-moi et nasimande na ko pambola yo. Yango Ndekonanga ce que servir nzambe na ko bondela na ko partager na ba finance na yo ete esala nzambe nzambe akobosa na yo atamukete Ndekonanga. Yango nde ya tosali l'ensemble biso nyonso to invité pe bato susu afin que baya bo de la mingi pe pona ngai dekolanga soki na no s'abonner na yo bo partager deko alléluia tango sali ko ya eloko liboso bo like bien aimé to ko si sa culte na biso testant sans que to tanga maloba na nzambe to ko tanga maloba na nzambe nasima to ko kota susu na prière ya combat avant était to kende kolala Yamonde zala après comme moment était toka maloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur, nalomba nyonso toko simba Biblia na biso toko tanga maloba na nzambe na mukanda ya 1 Pierre chapitre 5 verset 8 na 9. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 na 9. Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, verset Nabiso, Yapoko Alelo, et verset 9, parce que verset 8, Tosito Tanga Kiango, la fois dernière, mais Toko Bandelana Nouana, Poeti, Yango de Mutu, et Kosunga Biso, peut-être to comprendre, Malamu, verset 9, Ndekulanga. Yangonde, Tom Nabiso, Yapoko Alelo, et était comment résister au diable cette année.
Ma question ezali mingi, ou bien tokokoloba comment résister aux tentations du diable. Ou bien tokoko poser cette question comment résister aux faiblesses du corps. Ou bien en bref tokoko tuna comment résister au péché cette année. Ba péché pe ezali mingi, ba péché sexuel, ezali alcool, ezali tabac, ezali méchanceté, ezali la liste ya masumu, ezali ebele ndenge nini tokoki ko résister na lisumu ndeko nanga yango de ezali très important. Mais na verset to bandanano na verset 8 place tozali bien-aimé dans le Seigneur. Kolalate bien-aimé peut-être n'entendre la parole yango nde bandimi balalaka banimbaka tozali tant ya pourquoi ezali diable te ezali nzoto esi lembi yango totambulaki moi mobimba na ngonga oyo tosi tokomi déjà 21 heures passées yango bien-aimé dans le Seigneur kolalate konimba te zwa position malamu na verset 8 balobi soyez sobre, tozala modéré, tozala batu moko ya ekenge mais tolala te ponani ete moyine na biso azali adversaire te, mais notre ennemi le diable il rôde comme un lion rugissant cherchant qui il dévorera. Yango de na yebisaki bino ete bo activer mode combat spirituel, bo activer mode méchant spirituel, bien-aimé dans le Seigneur. Méchant ozomona ba négativité nango méchant ozomona ba anomalie na vie na yo méchant kaka na prière nanzela la prière yango de tolobi ke tozana no nazola tsabino nazali ko insister na prière pour nani pour être base yango wana soki ozwi fondement wana ndeko nanga oko résister malamu yango de ndenge tolobi na introduction tolobi ke non ma passe wana batambulaka mibale la parole de Dieu na prière makambo mibale wana soko vandi sango na vie chrétienne na yo toye kobakisa siko yo est-ce que ozai ensemble soki ke ozai ensemble ozotambula namba mapasa wana ke otika bango te parole de Dieu na prière ya okokoma elombe ya molimo. Alléluia. alobi ke moyide na biso azali koganga, azali kotambola, azali koluka apanza libala ya nani, azali koluka abwakela nani malade, azali koluka ete aboma nani, azali koluka ete asalisa nani accident. Bien-aimé dans le Seigneur musala na yango, azali koluka ete akanga nani na basinga, azali koluka akota nani na prison na ye. Bien-aimé yango soki ke uzama yele te he oza nzambe me ozo tambola ka mukongo egumba mako ya vandelio na mukongo he ndeko nanga soki tozalaka na miso soki tozalaka na miso spirituel pona komona oke maka mususu bato tambola kana mususu omona kutu ke nyoka munene elinga yo otambola kana me bato molimo tango bamonaka mususu batambola ndike tulobaki la fois dernière azanga mutu azanga makolo. Bien-aimé dans le Seigneur, les alliés ndenge tous allés sur le plan spirituel, mais il cherche à qui il dévorera. Gloire soit rendue à Dieu pour être à dévorer mutunyo sote mais azali koya koluka et orazanga mayele oya fongo la porte pour être à dévorer pour être à panza makamuna pour être makamuna yesimbate ndenge tolobaki ete surtout bato o ba réussir na vie ozali nzambe ya ozali na en danger permanent pour être au pesa yekanda ete ozimba ndenge nini okende poto ndenge nini obala ndenge nini ye asala ke obota te oboti ndenge nini ozaka na santé malamu ndenge nini babwakele yo bambasu bambalebele ezwaka te ezozwa ye te ndenge nini ezosimba te ndenge nini mandoki bakoma mosusu kutu bakoya kobima na na moi boye penza boye moni bato bayini yo kutu oyebi kutu makambo kutu oyo bazoyinela yo te mutu na mokolo ya makambo yango oyebi te. Mais na pourquoi lelo na mitune belebele oyo etunami comment résister au diable toko résister ye ndenge nini. Bien-aimé dans le Seigneur tosito otangi maloba na nzambe yango nde tozozongela place wana ete résister lui avec une foi ferme. Encore une fois, bien-aimé, en 2023, na lobela ki mingi na foi. Yango nde na zozongela yo ke na zopesa yo
astuce oyo ezali po ete yo nde osalela yango. La foi, sans la foi dekolanga okosepelisa nzambe te, sans la foi okosala eloko moko te yango dekolanga. Yango na pokwa lelo tozali kozwa liloba na nzambe na mokanda ya 1 Pierre 5 verset 9 replace tozali ete résister le diable avec une foi ferme. Sachant que le même souffrance sont imposés à vos frères dans le monde. Et vous allez souffrir. Vous commis tout n'a pas question. Et naza ya nzambe, na sambelaka, na bangaka nzambe. Même quand vous allez kokoyer la ngengeni. Bien dans le Seigneur. Même quand vous suis ezali été diable azobundisa kaka yo kaka te azobundisa pe bandeko ebele likamususu ezali ete nzambe azotika ke po le kanzela wana pona ni boyebi or ezalaka mabele tango bakoya po ete koma mai wana po ete koma or wana ya kitoko wana il faut eleka na moto bachauffe yango à plus de 180 degrés ndekolanga yango nde tango siko moto nde kokoma mai wana ebandi kobima yango nde or okomi kolata yango ozokumisa or ya diamant ozomona oyo tango ebimaka kaka na mabele wana soki bapesi okuti omona yango kutu etina te mais tango ekedeka na baindustrie wana bachauffe yango na batempérature yango nde omoni bakomi kosala babiloko ebele yango nzambe tango mosusu azotika ke non oleka kaka na moto wana oleka kaka na bitape wana po ete okoma eloko ya motu ya lobi wana kuna. Alléluia. Makambo ya nzambe ezali compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur, comment résister aux faiblesses du corps? Comment résister aux tentations? C'est par la foi de Konanga. Yango nde toza na ba tentation ya nzoto ezebele muto kosa yote atandeke tozoganga bo toza ya nzambe eri koloba teke tango ondibeli Yesu okoyoka susu nzala te tango ondibeli Yesu ba passe sili non tango ondibeli Yesu surtout yo mtoleka na mulangi posa wana yako benda Yesu atamo vers moi moko kozanga te ya. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mutoko sayote que peut-être tokomi kosambela oposa base sili non tokomi bongo okomi impuissant soki oposa vivale sili soki okomi bongo okomi sous normalité. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà, okomi frigide. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, non pas pour ça nous soit nezali mais na pourquoi les lo mutuna et le bami que toko kiko résister yango ndengeni tikete na yebisa yo ke mutu azana benemi misatu. Alléluia. Benemi misatu wana ya liboso nzoto oya yo moko yango de jamais kutu ekotonda yango de mutu ekoyoka posa wana ba posa nyonso wana na ya mabe ya malamu ezakaka na nzoto mutu akosa teke po tanto konko sam siko ekomi ke yonde okoma arbitre benemi misatu nzoto na biso ennemi ya mibale le diable ennemi ya misatu mokili otozo vanda environnement tala na makambo ekomi ebele ezali ko influencer mason mingi ezali ko influencer mabe mingi. Bien-aimé dans le Seigneur tozaka na temps mingi te na pourquoi okoki ko résister ndenge nini? La réponse ezali été ne faut pas céder. Alléluia. Par la foi zala na mutu ya foi mutu ya kondima zala un combattant spirituel obanda ko combattre les autres na yo ozoyoka na pourquoi lelo basti sango ya mwana obanda ko combattre le diable obanda ko combattre le monde. Alléluia. Bible elobi ke to se conformer te na makambo ya mokili o mais lelo bana nzambe tokoma ko poster ba photo na biso tala ba photo na yo ndenge ezalaka tala ndenge tozali ko se conformer na makambo ya mokili oyo ndekolanga. Alléluia. Yango de mutuna otoza nango la pourquoi lelo oko résister ndenge nini? Par la foi ya que je ne peux pas céder yo nzoto na ko pesa yo nzela te mikolo moko na batu babotama na bamboka toyebi makambo oyo tata moko abandaki ko voyager tango zo voyager nzala tala banzela oyo ya mboka oyo ya bazamba bakomi boye bakomi na bilanga ya mutu ya nguba ya tata moko bakuti ndenge bato ya mboka ndenge basalaka wana basali banguba ebele bakaoselaka yango kaka na bazamba wana ti soki ekauki bamema yango na mboka.
tata wana auti kuna haye boye nzala nguba batu mukolo nguba azate siko na osala ni ha nali koyeba te ake ala likolo nguba alobi ke yo motema ya lokola oza mposa nguba ebima siko yo motema ozwa nguba batu momuke boye mukolo bilanga ye mwana tala ndenge boboto oyo bato ya mboka ndenge bazalaka nango mwana ndenge nini olali boye alobi papa naza na nzala me nakomi na bilanga oyo nayebi te soki ya yo me moyen nayebi eza te yango nde nalali likolo ya nguba na yo mpo ete nayebisi motema ke motema bima eyokende ozwa alobi mwana kosala bongo te azwi nguba apesi ye akati manioko apesi ye azwi mai apesi ye mwana alia ozwa makasi ozokende wapi o mboka wana mosika lia ozwa makasi po ete okende bien aimé dans le Seigneur yango nde makambo oyo esengeli ete tosala mbula oyo ndeko na ngai akondima. Bien-aimé dans le Seigneur, naza posete toke de musika metan na biso poko ezaka muke toko tanga nanu na lombango na Ephésiens chapitre 6 verset 16 boyoka eloko epesaka diable kanda eloko epesaka ekanda yangwana ndeko langa alobi ke Bible lobi prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Ya omoni siko tina ya fa ya mwana koza mutu ya doute te ko dutaka te de konanga koza mutu ya tembete koza mutu te ke komi ko lembisa nzoto ndenge na yesa bino tango nyonso mutu akomi kaka na lembi na ngai na moni makambo nzamba ngona tiki na ngai kaka ya mekala ngo zonga ya kindumba na ko mona ndenge diable akosala yo mais soki ke ozamutu ya fa yake ne ekosimba yango ngai na kotika nzambe te na ye ko enseigner batu oke ba ko kama na nzambe ti libela makambo esimba te to kama makana na nzambe ozo sala nzambe sans ba calcul sans que non lokola ke ezo simba te lokola moko aloba lokola nzambe azo sala te na tiki na ngai na ye ka na église po na bala lokola ke na zwi libala te na bimi na ngai ya eza bongo te sikoyo makambo epesaka diable kande ezali mpo na nini ntango ke oza na foi na sur le plan spirituel eza lokola eza bouclier eye eprotege yo ekomi baya na malade babeti yo malade ezwaka te bayeboye na bambasu bazobeta esimbaka te po ete bouclier wana ezoprotege yo ozala na foi wana po ete bouclier na yo eprotege na bana na yo eprotege na famille na yo yango nde bible elobi ke crois au Seigneur tu seras sauvé toi et ta famille yango wana ekoprotege na bana ekoprotege na bafamille bato oyo ke bayebi nzambe te kaka na foi na yo wana eprotege bango bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Toujours Silisana, Hébreux chapitre 11 verset 6. Et la verset où on a linga mingi nasi na bandeko nyoso bozola na ngai nasi na pesango bambale bele. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Peut-être au bala, ce qui est aux angafwa, au bala, c'est ce aux amoutous aux angafwa, et zam, à co protéger bana, te bouclier zangi. Ce qui aux amoutous à foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu, il faut on dit que Dieu existe, Nzambe azali, il est ma force, il est mon Dieu. Atinda Yesu Masia, ayaki poete, ayako kufa pona yo nanga, yango de fondement ya foi chrétienne et vanda katina yo. Yesu azali makasi na biso, il est le seul intermédiaire entre Dieu et les gens. Et nasimana ye kombo msusu jalite o epesa me biso, poete biso to bika lango fango ya mwana, bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Azali nzambe oya futaka ba lukaka ye yango de luka nzambe faute na biso mingi tozo lukaka ba solution ya ba problème na biso olie ya ko luka nzambe. Pourquoi lelo ni toko retenir bien-aimé dans le Seigneur. Toko retenir était tout résister na diable, tout résister ya kosede te na kinduma, kosede te na nzoto, kosede nzoto na yo te na mibali. Alléluia. Kozongela makaya te, kozongela mulangi lisusu te de kolanga ya biwa na motema mabe. Alléluia.
zala mutu ya foi yango nde foi échangeaka makambo yango nde nayebisaka bino ntango nyonso foi yango nde ezali fongola ozoya po ete fongola ndako na yo wana fongola talela mwa eloko moke mais soki kaka otelemi na porte wana ke ozanga fongola aya mutu ekobeta yo okomi mutu ya équation à plusieurs inconnus mais soki ozala fongola okoya oza à l'aise ofongoli mbala moko yango nde foi nde mutu ekokosa yo na biro ya nzambe 24h/24 yango nde foi nde mutu ekofongola ke osola na nzambe 24h20 papa nazobala te nakomi na ntango ya kobala papa tala sante na ngai tala makambo ezosimba te tala basouffrance bamisère alléluia souffrance wana ezali imposé pe na bandeko ebele na kati ya mokili tu n'es pas le seul au nom de Jésus. Est-ce que tokoki kobondela bien-aimé ton le Seigneur tokomisi nzambe pour la parole otoyoki na pokwa lelo Seigneur que ta parole habite en nous abondamment, que ta parole habite en nous dans toute sa grandeur, dans toute sa révélation. Ilobanario nzambe evanda katnanga Seigneur sunganga na pokwa lelo na makasi nanga moko na kokate bien-aimé dans le Seigneur bamsusu ezali ke nano abenga Yesu te ke akota kati na bombo na omimona na déjà na kati église bambula ebele ezali bambula na yo ebele te yango de belela Yesu na pokwa lelo moko na moko soki ke ozakondi renouveler déjà foi na yo epai na Seigneur notre Dieu alingi ete Seigneur ozwa contrôle ya motema nanga ozwa nyonso nanga na fongoli yo motema alobi ete na telebi na porte nazali kobeta nani akoyoka ngongo nanga afongolela nga ndeko nanga fongola Christ porte ya motema na yo na pokwa lelo et soit contrôle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Croit. Et en dehors, il y a Jésus. Il n'y a pas un autre Dieu. Kimbangote, Branham te, Kakoufi, Philippe te, et prophète mon côté de Konanga. Alléluia, et le prophète Otozomana, bishop mon côté, Bokoma, ba fanatique, yaba pasteur au lieu que Bokoma, ba chrétien. Seigneur a besoin de chrétiens, mais vous avez religieux, non. Et tant que vous allez religieux, vous allez fouetter, vous allez un incrédule. Alléluia. Seigneur notre Dieu, alléluia, il a envoyé son Fils afin que quiconque courant en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit que celui qui croit au Fils de Dieu a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils n'a pas la vie éternelle, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ce qui est aux aliments, dit, mais la Yesu aux Yesu, aux sangisa, na binzambe, na ba prophète, na ba pasteur. Alléluia. Comment on dirait que pasteur, aleki Yesu. Comme on a que prophète, aleki Yesu. Yangonde incrédulité, yangonde il faut bozala assis na doctrine fondamentale, na doctrine chrétienne, yangonde yaki azana Yesu azana vie éternelle azana Yesu te azana vie éternelle te mais pendant nzambe ezali likolo na yo aya soko za mutu ya tembe soki ke foi o evangeli yo te ke Kristo azala nzambe na yo te aucun autre nom ne nous a été donné pour être sauvé. Seigneur, fortifie-nous. Na ba faiblesse na biso moko na moko azotika. Ba faiblesse na ye epai na nza. Seigneur, sunga ngai polo na cédete na résister na diable. Bible et le bible pas la fokonde makana ozondi mela Yesu wana sur le plan spirituel et linko le bake ozoko résister le diable. Yangonde arona eko former batu boya ndekolanga yangonde tanto zo ya ba poko nyonso bo ete ozala en forme spirituellement. Yango tango ozali ko ya teke régulièrement manque à foi. Alléluia. Yangonde ozoto sanzoto comment résister. Alléluia. Ko céder dans zoto ko ta prière oh nalembi wana nzoto na ebisaki bino keno ba ennemi misatu bango le monde, le diable et le corps. Yaya bundisa nzoto, bundisa diable, bundisa mokili. Oh Seigneur notre Dieu, pesanga makasi ya balon, telemisa ngai Seigneur,
Je veux être un passionné de Dieu. Un combattant spirituel. Au nom de Jésus. Bien-aimé, et ça dit pourquoi. Yangonde toye était au de la ponakotika mbula o na maboko na ensemble. Mbula o Seigneur. Alléluia, le Seigneur a posa gagner na miyo. Nano a gagné na miyo te ya. Yangonde moyen kutu makambo simbe zate. Ya soki que le Seigneur nano a gagné yote. Ye azana posa nano avant asala makambo nyonso zana ngo posa na a gagné yo. Okoma entièrement ya ye. Ya à évangile, il y a solo yangwana, les allez quatre dans l'église, aux zambé, allez au boko pambula, n'a incrédulité, n'a kindumba, n'a péché, zamba pambula, non, alléluia, n'a pota, bakoko ya tena kisi bakemba la moko, bako ya na alcool non, alcool et soua. Yangonde au vivre makambo yangonde fongola motema tango nyonso okoma un adorateur, un passionné de Dieu, un amoureux de Dieu. Ya soki nano benga Jésus te ke avanda kati na yo benga ye avanda. Alléluia. Mbula ona maboko na yo Seigneur, notre Dieu bien-aimé, tant de Seigneur to bandi kokoma na suka. Ya kitu na biso pourquoi lelo to bebisi nyonso ya munguna nyonso abongisi. Alléluia. Contre bomo na yo, contre banana yo, na pourquoi lelo la Bible nous dit le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Non zelana zangonde salana foi ya makambu nyonso ndenge zo bondela wana ya yangonde ezala ke mona bele ezala ke yo bele o prier biso basali tozana Saint-Esprit mususu te bino na Saint-Esprit mususu non yangonde na ye conformer ba tout était beau c'est prendre en charge que o tambusa foi na yo o mettre foi na yo en action. Alléluia. Bénédictons le Seigneur que nakobala eko simba. Alléluia. Nakobota. Alléluia. La mutu ya foi. Alléluia. Kwete tango za mutu ya foi bongo bouclier ya foi est protégé yo. Siko baya na bambaso. Baya si baya na 150 000 fois yo mona kutute simba te eko simba pete ya yangonde kotika te la foi. Ne cède pas au péché. Alléluia. Ne cède pas au péché. Seigneur Mbula nyonso monguna bongisi. Alléluia. To baby si ango ezala maloba to anile maloba nyonso monde éternel. Maloba nyonso ya quartier wana. Maloba nyonso ya balabala wana. Maloba nyonso eloba mi contre bomo na yo. Sans effet au nom puissant de Jésus to détruit ba œuvre nyonso ya diable. Alléluia, n'a détruit yango contre bomo na ba communication nyonso na monde éternel. Ba na baza na communication te na diable. Ngai mon côté na communication na diable. Mon cœur, mon âme ne pas à vendre au diable. Alléluia. Oh nom puissant de Jésus. Mettons le Seigneur, est-ce que vous le prophète y a vu na yo te na poko alelo banda ko bénir bomo na yo moko banda ko bénir bana na yo bondela. Il y a quelques minutes. Bondela, bien-aimé dans le Seigneur, prophétise pour ta vie. Alléluia, nazo sakole longa. Ewana ngai me yope sakola pour la vie na yo. Longa na nyonso na zali kosala na ministère o nzambe na peuple o pesingai papa te zala balongi. Au nom puissant de Jésus, exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Nazo déclaré, Seigneur, excellence Nambula haute. Nazo déclaré réussite au nom de Jésus. Nazo déclaré la supériorité sur Satan, le sédiment au nom puissant de Jésus. Nazo déclaré la gloire de Dieu. A déclaré, alléluia, l'onction de Dieu. Nazo déclaré, don spirituel et à la opérationnel. Yaya bondela pona kanayo. Alléluia, déclaré maternité que obota. Déclaré, alléluia, déclaré libala. Déclaré kimiana libala na yo. Yangonde, bandako déclaré, dis-moi au mobima. Zoko bondela kaka ya kosala ba déclaration. Kaka déclaration bana zamutu bazamukilate. Au nom de Jésus, alléluia, alléluia, pauvreté et colonga, Seigneur, de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour m'enrichir, alléluia, Seigneur notre Dieu, alléluia, alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et accompagné, papa, que le bonheur de la grâce m'accompagne. Protection na yo. Bondela ponavkara yo. Alléluia. Bondela. Protection na yo, Seigneur. Maladie anne sikate.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tant le Seigneur, pour faute de temps, protège nos demeures, Seigneur. Tout la tête, le colaba pagan, Seigneur. Le bénéfice na pongi na biso na profond sommeil na biso. Le bénéfice annonce nous de grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, papa. Bunde la biso bitumba nyonso abutu papa bataki nyonso ya munguna to repousser yango au nom de Jésus. To bedeli mupanga na yo n'importe ya moko na moko mupanga bedela mupanga betama boko mupanga et se multiplier alobaki na Ezekiel mwana moto et déclare l'épée yope belela na poko lelo l'épée contre bayini nanga contre bayini abana nanga. Tango yoko beta maboko ezali spirituel épée wana et bandit ko se multiplier par 2 par 3. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Et ce qui se multiplié par 2 est commis combien? Est commis 2. Ce qui se multiplié par 3, 6. Tango est commis 6 est commis se multiplié par 2 est commis 12. 12 est commis par 3. Oui, mais qu'il y a combien? Tango de mpanga na sans pitié contre bayini nanga, contre bayini abana nanga, contre bayini ya vie nanga, contre bayini ya ministère nanga. Au nom puissant de Jésus, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Makila na Yesu. N'importe ya moko na moko. Bele la makila. N'importe lelo. N'importe da yo. Na lento ya ndaku na yo. Alléluia. Tango ange de la mort ko ya amona. Makila Yesu ete kufa ekota te na kati na ndaku na yo. Makila na toilette. Makila na ndaku nyonso. Makila. Alléluia. Zobe tata. Nambeto banana bazali kola. Ici nyonso famille na ezali. Na couvrir bango na makila. Protection ya famille dans la mobimba. Au nom puissant de Jésus. Qui m'y en a eu, Seigneur, et à la carte nabiso. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur de Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur de Tout-Puissant fasse lui sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance. Que le Seigneur tourne les regards vers vous. Qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin et pour la vie et pour la piété. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Que le Dieu de l'Éternel qui parcourt toute la terre te localise le bokon Zambéanga et touche yo et visite yo. Ba chaîne nyon se kangi bongo na yo ekoya au nom de Jésus. Que tous les ekoya malade ekoya au nom puissant de Jésus. Alléluia. Et comme qui est comme ekoya. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Malade ekoya. Na kombo na Yesu bika au nom puissant de Jésus-Christ. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Il le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi, Jésus, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh, il est le roi. Et il est côté ezong sayo na sima. Il est côté ezong sayo la foi. Pour être ébélé, bazong sa la foi. Bakota zamba. Bazonge la mubulu, bazonge la mosanga. Yaya, nzambe alingi ete ole kananu na chauffage. Ole kanano na fournaise ardente. Pour être batubalo bake non. Nzambe ya mwana mwasi o, nzambe ya mwana mobali o. Makambo ya mwana na vie. Ya ezali ndenge wana. Yango dekonanga te komi na suka na pokwa lelo kozanga te pokwa nyonso tozo ya boye po ete ozala en forme. Zala combattant, Zala impassionné de Dieu, un amoureux de Dieu, Mout oke ako lembi sans otote, Yangonde tuzo ya prêté ôter le matin en nyonso. Le programme nabiso ezali boye samedi nyonso nangonga 18h tozala intercession pona tina ya Congo yaka ete to bondela nangonga 18h R ya Bruxelles RT ya Paris ndekolanga dimanche nyonso nangonga 18h sur la chaîne LRDC TV2 nangonga 18h yaka na enseignement
Pwete okola tolobi ke ba mapasa o tambula na bango soki olingo longa parole de Dieu na prière. Ba mapasa o kotika bango te. Ko privilégier moko kotika msusu te. Yango nde dimanche soyaka. Tongo nyonso ko bana lundi ti vendredi on a des tous en quitte matinale. Samedi na dimanche quitte matinale tozo banda nangonga 5h30. Pourquoi nyonso tozo kutana na prière puissante du soir lokola oto sali na pourquoi lelo libosa ko kende kolala ya soki ke ozo salango boye mikolo nyonso diable ko saka na yonte fwango eko ya makasi ndekolanga présentement makambo spirituel tango zombi pesa makambo nzambe pe azo sur le plan spirituel bazo tindika yo kaka zoko mais yo kokoma lelo ye o mona na susu après 2 mois wana nzoto na diable na pesi bino batumisa twana o il faut ko combattre mokili diable na nzoto na yo wana nde il faut déclencher guerre wana soki o déclencher ngote ezala pasi mingi. Na description okuta ba coordonnées na biso bokuta pe ba coordonnées financières ezali compte bancaire ezali compte ya PayPal ezali mais jusque là bozo contribuer te pona musala nzambe ane oyo bandako contribuer yango nde na lobi ke d'ici là boko mona ba groupe wana ete bokota na ba groupe wana ya bato ya ba partenaire les groupe ya ba partenaire ba OK bako bakotika ete misolo na bango esala musala nzambe na ministère o yango nde toche ba montant ya makasité ya 3 euros 5 euros na 9 euros mais ce que monique okoko tia koleka ezali yo moko ba partenaire bozali bosunga musala nzambe ako protéger banana yo nzambe ako protéger yo kenon mutu oyo nde azosunga musala. Bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui n'ont pas s'abonner, bo s'abonner, découlanga, bo kenepe, bino, ba oyo bozali déjà s'abonner na première chaîne oyo, bo kenepe na LRDC TV2, bo kenepe ko s'abonner kuna, et nyon se balé ezali abiso. LRDC TV1, toza pe na page Facebook, ce que na Facebook, page Facebook ezali. Ce que pe na TikTok, to koti pe na TikTok, okokuta biso susu. Bosunga musala nzambe na Facebook tozali pe na groupe na biso ya les combattants spirituels soko komi les combattants spirituels eza na groupe wana kota pe kuna pete tosala musala nzambe ensemble tant komi wana to komi na suka to kutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante libosa ko kende kolala nzambe na ya mona yo au nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen.